ngai ya diama Gisele Umba Kone na ngai ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diamant noir omoni na roepselo mo ngo tuna bat ba vina bango nga vina nga na souhaiter concert été betama comprendre nga za ina billet ti omone nga wana na za ina billet na nga donc territoire ça la balance to mo nango en direct so cheka go nga kende na koti na nga concert na za na posa ndenge fala beta na sigalite nga eswenga na ina kisasa mais fala za mutu na ngai ere imago place na PC Mbote champion d'Afrique aza mutu na ngai nenga beta kite eswaki ngai ne beriti beta kite eswaki ngai naza monsieur Manisa et agouté que na travers na poto j'ai numéro matricule na ndaku na responsable na moi si naza na bana ba musicien wana baza ba musicien normal ne biso ke na musala ne be bango basalaka bula ba combattant et ça mabete nga frère na nga moi za combattant on comprend nga mope jamano nga mope suis combattant et nikolo banini nga na osama ba combat bana na kisasa na ista ba masala na PC Mbote Vané Maele ba yebi petit na nga Veradi na kata créer ya poto kutukana mingi to na petit na nga Jogo Veradi na PC Mbote na kisasa ngatanga na ista mushe toke na mamba IDPS on comprend donc na banda mamba combat kala omoni mama musicien eza bien bolo ba ke ba musicien ba loba d'accord nenge to ebeli position ko ngamu na ina kisasa so meki ba bomi yo ngai lo na osenga na ba combattant bazwa bavanda carte sur table na ba musicien ba boya ko sala ne ba kende ba combattant musu ba bunda te ba solola véridique wana ba kotisa ki wana e ko longola nango nani kabila te mais bavanda na ba combattant ba solola ngana pacheli ata mutu na ngana ebe banaki sasa misa na nga mikobi frère nanga so na bi frère to yebani banazai na loba na ye le 13 tant mon mandat kabila aussi le 19 décembre na loba na pacheli tokene na communauté européenne ezaka na Belgique na assemblée wana tokene ko telemande wana po bango ne ba occidentaux ba gérer Congo tokene ko telema wana to solo la makamba Congo po so tokangi concert bout c'est bien beau mais et après on comprend nga pona nga en tout cas na part nga na sepeli concert zonga na poto ba musicien ba beta na bango et ça nango batu mabete bon mon homme dans opinion na nga vraiment na démocratie na sepeli concert zonga héritier nga beta gite en tout cas et ça là nga bien tenir tout ba non pour héritier boye ben fali masana oui nga tona na kisata mama biso kufaki héritier ko na tina matanga fali ala ina poto obenga ngai. Ils ont contribué pour moi pour nga na frère na mon alo bateke pour na so ndente. Ah donc na kati yo lobby ka pour ba contribuer ki to lobby poza musana ba. Na lobby poza musana ba ngala otano musana na bango nano. En global eza musana mo ba musicien mais baza ba frère OK ya ngai na yeba na bango. Donc nga déjà ko kasate na yabwe netina bunda pour te toko senga ba combattre za yo ezanga eza frère wana eza masala mo gigi bokole eza jisemu nous tous on est des combattants diaspora nous ba komisa batu ba combattant c'est pas grave mais tangu batu ba vandi ba kompene logo ba demander pe logo mo rezonga donc faut pas ça ni carte ya une table ba solo li ba combattant na ba musicien ba délégué mutu ba combattant tu ba musicien o ba yemela kabila te neti ba ferré bon so ba lobby que non le pas faire attendre mutu na ngate mais na lobby pour neti ba ferré fali ba héritier ba yemela pe kabila te on comprend bango ba osibira ngo poani on comprend batika musique zonga toza entre les frères entre les congolais to ko bomana te eza ba rwandais eza biso na biso ba congolais to solola point barre on comprend eza nango mabete concert zonga nango mais ba solola ngo na ete sona lobi mabe te oh merci lobi mabete biso to tuna ba vie na batu ndenge ezalaka ndenge likamboleki na mboka héritier aza mwana mboka biso tout toza ba congolais photo tuna ba vie parce que to rôle ba teke mutu surtout a sepelité mutu a sepeli mais photo tuna mutu donc on eza avi na yo ça n'engage que yo diamant noir sala ka musa na e bino ozaka bongo okoti na se obandi ofinga non donc tozolo ba mamboele kana Congo mais tout le monde qui opé à part mamba ko ya ba concert
osali elo moi bien akine ngana landa ki opena na moni osali association mo ko expliquer biso ngona mukie na mo mukuse te diamano romoni lelo batuminga blanga no ba pesi mongo ba falite association wana ezanga mona na kin moni ba personne handicap baza batumo tous allergique na bango ngai na obombelo te na ninga omona mutu mota na défaut pembe nanga batuminga na société ba négliger bango nga d'abord na natif ya bana chango maketu na kona na kasavubu batutu kin momba ba ebinga me source nanga eza chango tant na komi na yeki sasa bits nanga yeki na kunda mer tant to kundi mer esili na baki ke il faut na kutana bato bazana ba handicapé ya côté na biso na moi muke ona ganyaka Diamano eza kuteke na bato musubi ba okanisa ke okepa mindele osesi ba papier mongo non eza salaire nanga ona ganyaka na pasi na 26 construction na bimisi yango na pesi bango na lobi na bango na 2017 na ko lo bango te na so likabo mo nzamba pesa nga ya munene eza likabo mo très important parce que loba nga makambo ko ya ba passer na pesa dim na zala nango te na préféraki na zala nango na ba bato handicapé ona na pesi bango ba binanga okosele biso so nga habité so to sala so bokasala kwa na no bénéficier na sima na bino non nga na part na na masala nga Jimmy Mumpulu ya na Jive Lampard asala na maison de retraite yo pe na beki nga moko awa na société na agence bato nyonso balingi o batina biloko na kisasa na agence ya fret na sala agence na ngai na yebi façon na kotina biloko ngo na kisasa eza kutu ke na bénéficier quelque chose te et on moni lelo na ngi rendez-vous na masana nga bokola ou di Londres to soli mangamba et puis to soli mangamba agence on comprend donc ils ont goûté pour na bénéfice il y a quelque chose non ils ont que initiative on a vendre na bia na sunga bandeko ya biso na kuta ba misuba na problème misuba problème ba beki misuba problème vélo misuba na problème financier okopesa mudu $10 nzambe papa mola mutu akopa melo na moi chez moi muke yango nga na bolingo na kola na famille pasi na senga na sunga ta baninga na moi muke na ganiaka donc voilà ma chère Corneille Makani na Lyon Guigui Bokole mbote ya diamant noir vraiment les loto qui esengo ya koyamba tant musuto yambi été parce que to zui à pied levé to kuti na nzela mais fiston manisa pona koloba moi maloba mo ya bolingo entre biso na biso ba congolais Fali Wera Kofi ba combattant biso tout biso no sto zaka bana ya tata mo mama moko so na ebisio ki oloba maloba bolingo oloba neti nini nga pona oloba bolingo o eza important eloko ndamba eloko papa tikela biso bolingo mibeko na misala tozala na mo pona to longola Congo na makambo tozana ngo photo za na bolingo il faut tozala toujours uni to sunga na biso no so po to longola makambo wana on comprend eloko na ebisaka madame na lubina ye ya na pongo eloko leki amour ya te soki bo na amour na société bo na amour même temps bo beta balle même entre ba camarades so bo na amour ya makasi te bosala na mabe yango moninga na discipline moko eloko ya mutu mbongo ya mutu mwasi ya mutu nazwaka te eza discipline oyo biso tokola nango na famille na biso ya nanga pajo matuba garçon sexy ya Nig Mani sa femme mission Rosi Mbungu na pesi mino mambote place boali eloko bakolisela biso yango wana mama na biso ava kufa lobaka mwasi ya mutu eloko ya mutu saki ya mwasi na fungulaka te biloko ya mwasi na simbaka te nga naza mwana mukongo na kola bongo yango moni lelo tina zaka mutu so atomoni musapike office manisa za boy seke ya yebi asalanga mabe nga na part na nga na problème mutu te yango moni naza toujours humble calme zen calme nako ina musicien te nako ina héritier te tola ne mwasi te tozali na problème divergence souvent lo ba non ba musicien ba combattant ba musicien ba zo ba sabato so qui bazui moi sinon c'est que moi sinon ça m'a bé on comprend na ina falite na ina héritier te na ina fabegas te na ina préféré te na za na problème na bango te ngapo na ngaka tozala na amour point barre. Voilà, to komi penza ko chité na biso na suka poto tike ayaki ayaki maramo boy mais biso te bi na biso te na linka na ebise maloba suka po ayebisa conseil nga na sengio pesa ba musicien pour yozano naître ozano olingi kimeza na mboka mais nga na lobi ce to lobi que conseil moko quand même ezali côté ba musicien conseil moko pe quand même et pas ya ba combattant au congolais peuple congolais pas combattant parce que combattant eza peuple congolais
donc conseil moko ba mibale pesa na. D'accord. Ngana opesa premièrement na banana na biso moko ba congolais diaspora ozaka ba combattant na osenga na bango ba jeune ba yaya pona ebebele ba be masomo na yebi to rane na agence ya ko déposer biloko au moins niveau ba ve Martin Sali na yebi bango elingo loba nini ba boketu na yebi ekuto elingo loba nini ba congolais ba combattant ba sololana ba frère na bango ba musicien ba zo carte sur table ba fan na ba solola ezo nuire culture à Congo ezo nuire ango lelo pe les mecs à question les chefs de l'état o azana kisasa alingi kolongwa te to kende wapi testo kende to yeba te nazo le dans mama songa na uti kisasa on a moni na ko lobango te to kende wapi na ngamba ba musicien pe za musala na bango ba frère bato ba na besoin ba bimisa musique à Congo et kende lelo musique à Congo ba musique à Congo ekiti kasi ba concert beta maraba olembe ba nini et matsaka pe musique à Congo et matisa rango ngala kutena masala ngamo ba bina no batinda ngambongo na Congo mo na Congo netinga atinela mama biso na atinela jomo wete na atinela neve na ngai zo mo sa mudu na mudu atinela ka famille na bango mais eza nini ba combattant ba solola na ba musicien. On a conseil kota ba combattant. Kota ba combattant en tout cas ba kutana na ba frère na bango ba musicien ba solola ba combattant pe. Ba musicien pe. C'est là ba combattant pe ba kutana na ba leader oya ba opposition pe ba rapper na Zaïre. Ozolana po bango ba na kisasa bango ba obunda. Ba Félix Tshisekedi ba Moïse Katumbi ba Johnson syndicat dokolo bakutana bango bakoze po bango ne banaje po mona minito na bombelo te na Congo po balongola mutu be po da na informer que na kisasa élection eza soute na décembre tokosuka wapi ozo comprendre élection eza te na décembre élection eza te tipo ana onani muta seni alobi élection eza te est-ce ba combattre ba ko accepter ngo au moins te que ekoyinda parce que congolais za mutu makile tanga te on comprend ba moiba omoni ba opposant o bazo bundela pona Congo ba combattant il faut ba kutana ba opposant ba cha main force ba pousser loko moko be po nini et ça la biso bien Gisèle biso to bunda ba combattant ba bunda libanda omona ba selezino bazo bunda c'est bien beau ba bunda mais il faut ba kutana na ba politicien wana ana combat omona ka ono combattant leader raté ono biso leader a raté ba tout OK na masse. D'accord, mais il faut que tu associé pe ba opposant et lingo bateka ba opposant nyoso ba skoro ba bala na kabila non ba opposant musu ba obunda pona Congo ba jowana na kisasa pona koloba na kisasa Yamanwa et Antsarave côté le molo ba pene na pesi jomo mbote Daniel Safu na Mike na bose ko majongo Mike Mukebado na ebiso ba jowana na landa bango na ute kisasa baloba na kisasa basaka jeté ba jowana ba soldat ya niveau ce qu'on a Zaïre. Vous imaginez que ba ko barre bango pe ba ko kota pe ba prison mais ba jowana ba bunda na kisasa donc ba combattant o ba na poto diaspora ba combattant ba kutana na ba leader ya ba opposition o ya solo ba solo la ba luka manœuvre nini o toko sala po misem do longola kabila te na ebiso vérité manœuvre ni toko sala po na to pousser dehors on comprend yango ngai sa ba combattant na ngamba ba musicien ba ko yemba te ke kabila longwa ya na Zaïre on a eu so soloko na Zaïre ko lo baté ba on nile ba match renaissance contre ba yembi kabila match le BAT ba nilango on se comprend donc musicien o ba lo ba ke musicien ako yembela ayemeli kabila d'accord na kisasa baza na makambo droit de l'homme te. On comprend Gisèle, bah, on a droit de l'homme, ma chérie. Excuse-moi, bah, on a droit de l'homme, que Yarolobakeo. Non, Nengezawa, Kabila dégage. Napoto Okolobana Emmanuel Macron, vas-y, casse-toi. Et ça, la liberté, égalité, fraternité. Ce qu'on a dit, ça m'a ramona et ça l'a raté. On s'est imaginé Richard Lobake, Kabila dégage. On dit ça, on a. Car on a un Richard qui n'a pas une vidéo, à qui n'a pas de pèse. On dit que c'est car n'enge fali acha nini mo acha boyeke j'en ai marre de Congo la guerre tout le temps oyebi ndenge suki la garçon bato
On comprend? Donc, nous avons un pays et ça n'a tout passé. Les musiciens, les solos, les combattants, les musiciens ouverts, ils évoluer tout doucement. Comprendre? Donc, voilà, et là, on a un message, les musiciens, les solos, les combattants, les musiciens. Conseil na bango, conseil côté les musiciens. Les musiciens, les solos, les combattants, pour combattre ces musiciens, que les musiciens font afin Kabila. Ah! Nakisasa. Ofinga Kabila. Mais on les gâte. On les gâte au monde en Jomo be akangi yo passeport na yo voyager te ba yebati ba bomi yo biso finga Kabila awa batu ba ofinga Kabila dégage a on a poto parce que ba Daniel Safwana bataka Kabila na Kisasa donc ba combattant on ngana moni ba Véro Martin Sali ba ve banani ba odombo ba ona ni susu masombo venanga ba bien ba be yebi amona ngane na kolane na ya poto masombo bo sangana. Beaucoup de leaders politiques ya Congo. Pour ça la réunion beaucoup de on va faire quoi? Décembre le 19 accord au signé. Il y a inter de ces écossais le 19. On va faire quoi? Toké de Makambouana. On comprend le conseil n'a évité sur le lobby en tout cas. Nous avons papa Simon qui m'a battu la bino vraiment. Merci. Merci le vraiment bête au cas tout ça que nous avons émission. Nous avons le belé pénal le besoin malamu. On a battu Baolanda biso mais tozo penda bien basima. Te ngakutu ma micro umba diamano robominga ngala koka ba makambo te nana. Pas diamano rokoki na sepeli. Te na sepeli non pesa micro mais ba makambo za ba makambo ngate. Nana makambo ba dai mais c'est pas grave. Na pesika ba tutumbo te ba onyo subalinga fisto manisa frère ba petit frère petit nanga Arnaud Kubuyuyu soldat le numéro 0 regarde Manzongani Thierry Bouda na Belgique na pesi mbote mon frère na pesi mbote na yana pongo maman Alison maman Anderson et Bikati et puis je sais mon Franco Baresi bandeko nanga nyonso Ivenjoli le bouclier grand frère Afali Poupa check. Vraiment merci minute comme na soko yo s'abonner te na Diamant Noir TV yo Diamant TV na ben na téléphone na so lingi pe yo mo o mi s'abonner pour biso ba joyo obomi bisoti j'ai des téléphones trop bio bika biso Dora va genre de roi beaucoup le tout le temps WhatsApp tout ça wa va genre biso to bomi biso biko bomi gigi beaucoup le mais voilà dans ma salanga ya tongo gigi beaucoup le camarade Fali Poupa ya da tongo nous de bosquet corbis tongo yo yebi na sepeli vraiment Diamant Noir en tout cas nzamba papa Simon Mbanga azana les bisous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, à très bientôt et restez toujours branchés sur Diamant Noir TV. Votre simple servante Gisèle Wumba. Elle est là, comme d'hab. À très bientôt. Ciao. Gisèle Wumba. Kolina naya Diamant. Gisèle Wumba. Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Wumba. Diamant Noir.